Voilà, mbote na balandi nyonso ya Top Media Congo bino ba yepe bokozwa libaku ya kolanda émission o na nzela ya Dada International bongo pe bokozwa nzela ya kolanda émission oyo epa ya mwana mboka Yamse Yambe bokozwa lisusu libaku ya kolanda émission oyo na Mama Top Télévision, pourquoi pas Maman ni Mama boye imalamu na émission na bino oyo ezalaka présenté par moi votre frère Tadi Ngalapa na kombo ya tosolola nano lelo toke koluka oyo bino bolingaka mingi baye oyo nzambe a inspiraka baye oyo nzambe apesa bango connaissance pona koluka moya ya kobongisaka banzoto na biso na kombo ya docteur Ahmed oyo akozala na biso lelo akoluka moya to solola na ye makambo o etali prostate akoluka to solana ye makambo o etali faiblesse sexuelle et pourquoi pas makambo etali ba GST et puis ba hémorroïde. Voilà, yaza lelo na plateau o poto luka moyen to décortiquer to solana ye na moni mais ça n'a vraiment bien décoré petit à petit et le moko docteur Ahmed a expliqué pour que bino baenyon so bokozwa libaku ya kolanda émission oyo bozwa par na bino. Voilà, cabinet na biso ezali cabinet Aladji 2002. Voilà, oyo ezwame bongo na avenue Lubefu numéro 17 na commune ya Lemba quartier Foire. Voilà, wana bisiko boni cabinet oyo ezwame bisika docteur Ahmed azali. Voilà, aza justement na droite nanga mon mboka beka soki tolo balangage moko fongolanga na napesa docteur Ahmed Mbote docteur. Oui, Mbote papa. Bonne santé. Oui, santé bien ngolo nzambe. Voilà, lelo ezali mokolone sengo biso to yambio to luka moyen to sola makambo etali babiloko nyonso yo otandeli biso. Mais avant de commencer, je dirais un grand merci à ma maman, maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Merci beaucoup, maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, mère à triplé. Un grand merci à vous, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, hein? Maman Top Wato, moi c'est Azanga Génération. Un grand merci aussi à maman Emem Benga et bienvenue à Kinshasa, Nambo Kanabino, Bongonde Tadinga, la paroisse Moussala Naïf, visons les camps d'Anselme Motona Yambo, Bisika Boni, Élisée Boati, Azwa Kimia. Docteur, Lelo, Obombeli Biso Nini, Batuba Meka Koyeba, ceux qui ont collé la présentation na yo mokolo Lelo, pour que tout kota na maman na likambo. Merci mingi papa esengo mingi ya kokuta na yo nayebi ke zamba la liboso mais kozala mbala sukate. Voilà, donc merci mingi na bandeko o basola nanga na ngonga o ezanga ya bino docteur Ahmed o azali na cabinet Aladji 2002 juste na Lemba foi na avenue Lubefo numéro 17. Voilà, on eza place oyo docteur Ahmed azo koyamba bato nyonso bazana bokono. Docteur Ahmed azobeta lisolo moko ya temps ya guérison. C'est-à-dire bonyoka mingi na ba problème ebele bokutani na ba charlatan bo dépenser ba mbongo ebele. Voilà, et sali ke no ba tuba koma na manque ya confiance ya ba docteur traditionnel. Maintenant docteur Ahmed ayeko kausa bango pinzoli et ayeko pesa bango assurance yango docteur Ahmed azolobela temps ya guérison. Voilà, temps ya guérison docteur Ahmed mekana ko solana biso o nyonso ezali ozwaka ba révélation otangeli yango ou bien eza initiation mutu moko a initié ou bien héritage ya famille. Merci papa pour la question. Donc premièrement médecine traditionnelle ezali héritage ya famille parce que ma maman nde abandaki ko salango pe à son âme parce que azali sous-souté. Donc yende mutu aza première mutu oyo abandaki ko sala ba kisi oyo na famille et kiti na biso bana tellement docteur Ahmed a tangeli médecine et lorsque na sali betide na eko comprendre que non, il y a d'autres produits, il y a d'autres médicaments dans la médecine moderne, la médecine mondele, tels que les médicaments pour les spermatozoïdes, donc c'est belé. Yango docteur Ahmed a se basé trop, il y a traité bateau traditionnellement parce que ça est le quoi bandi nango depuis moi namke. C'est à Colinango. Et na parcours nangai na kutani na ba docteur Oyo Bazala qui vraiment ba icône pour nanga tel que docteur Aladji 2002 à Nigeria, docteur KP à son âme, il est passé à Nigeria et na kutani na docteur
kumukanga wana ezali ba père oyo ngai na lekaki na makolo na bango na koki jamais ko ignorer bango. Voilà. Donc docteur Ahmed a kolisa musala oyo abandaki nango banda bomwa na koli akutani na bandeko wana pour que ça que docteur Ahmed lelo aye baba kisi ebele yango docteur Ahmed parmi ba grand docteur Ahmed azakana complexité parce que même ba grand batanda mina bango 1000 docteur Ahmed soka koti wana a traité bat obika yango na betelaka lisolo ya temps ya guérison. Voilà, temps ya guérison docteur Ahmed voilà bino ba nyonso bozali scotché branché na ba chaîne oyo émission oyo ezo le cabo changer chaîne parce que vous allez bénéficier ya makambo ebele surtout bino ba papa ba maman ba ndeko oyo bozali na ba problème ebele na médecine traditionnelle avec docteur Ahmed. Vous allez trouver babiloko ebele oyo eko sala ete bozongisa lisusu esengo oyo ebungi samaki na ba couple na bino na bandako na bino. Voilà, parlons un peu na etali prostate en fait docteur et na papa moko quelque part azomelo bete prostate oyo azali na yango akoki ko traiter yango ndeni ne puis ba cause ya prostate ezalaka nini pe ba ligne de conduite nini oyo koki ko pesa biso po ete qu'on en profite pour na ko traiter pe ya kozongisa nzoto na ndenge esengeli prostate elongwa na nzoto amo. Ok, merci beaucoup papa. Omoni prostate ezali nano maladie. Prostate eza organe. Ezali na nzoto ya mwana mobali nyonso. Ezala mwana aza mwana muke azana organe oyo babengi prostate. Voilà. Maintenant, ce qui est comme maladie est comme prostatique. Donc lorsque tu solo la prostatique, c'est-à-dire prostate est comme une maladie. Voilà. Et comme une maladie. Tu as trois types. Il y a prostate donc comme une maladie. Tu as le premier type c'est hyperstrophie à prostate, c'est-à-dire prostate est bandit ne bandele, ça les inflammation et vimbi. Donc tant que vimbi, au commun que ndeko mobali azo suba une pression, pression, mais quantité ou azo monezobima, ezo kende sou musikate, ezo sou kele pembeni. OK. Wana zali ne bandeli ya prostate. Te to ki ne bena malembe docteur Ahmed. To ki ne bena malembe parce que ce sont des choses qui concernent la vie ya bato. Nous cherchons à sauver des vies humaines. Voilà. Olobi était ceux qui ndeko azo ko souba, azo ko sentir pour naé azo tirer pression ezali mais aller ni comme ça o yazo moneza makambo ezali be effet ya débit ya prostate. Voilà. Maintenant tant oyo akokoma na problème il y a infection prostatique. OK. L'infection prostatique, c'est-à-dire masuba et comme kobima ebimi ekati. Ebimi ekati. Non, big dédicace à Nadège Kimana, voilà. Ebimi ekati. Donc azo sentir que nos vessie eza kotonda, maintenant azo pisser, ezo bima ezokata, ezo bima ezokata. Voilà. Tant infection et kokoma chronique, nde esala keno muto akomi kosuba na ba goutte, et là ezo provoquer autobengi cancer prostatique. OK. Lorsque muto akomi na cancer prostatique, c'est-à-dire masuba bloqué et bando bima lisusu te, et wana et comme problème moko il faut passer l'intervention chirurgicale. C'est-à-dire intervention chirurgicale wana ba ko l'opération pour que ba luka ba traiter prostate wana pour mutu azonga malamu. Or si 100% il y a intervention chirurgicale à prostate et ça a 10% de réussite. OK. Et ça a 10% de réussite. Parce que nazolo bango ba médecin o bazola ndanga ba koyeba eloko nazolo beza vrai parce que zeloko natangeli. Et mais biso na médecine traditionnelle tout ça na ba kisi o to pesaka et que tu traiter prostate parce que mutu tong basali intervention chirurgicale à prostate c'est-à-dire organe wana balongola yango. Organe wana balongoli yango pona mutu wana ye pona ye makambu ya obota pona ye esili. Ce qui basali opération ya prostate kobota esili. Kobota esili parce que prostate wana ezali eza organe o ezo aider spermatozoïde ezana ba slim moko ba huile moko donc ba liquide moko ya huile oyo et sécrétaka na lors il y a relation sexuelle. OK. Donc ils permettent que nos spermatozoïdes étambola bien dans notre mois si ils ont participé sans prostate mobali azana akoza susu mobali o akobota te. Akoza susu mobali o akobota te parce que na intervention chirurgicale les a na nini absence il y a orgasme il y a organe wana j'allais dire. Sikoyo tango oyo
maladie aïe n'était pas docteur Ahmed, tout ça va produit très efficace pour nous. Donc le canon toyeba à partir de la consultation, même si bandeko baza partout dans le monde, ba bengaka a bengi na numéro plus 243 89 97 78 138. C'est un numéro même sur WhatsApp. Donc tant à bengi à partir en des docteurs Ahmed Okosel consultation par téléphone. Et par là, nakoyeba quel type il y a prostate. Prostate est comme un niveau ni. OK. Et comme un niveau ni. C'est alors que nous nako préparé par médicaments où ils approprié. Il y a copé ça y est pour que être traité prostate na yé na niveau où ils allaient. OK. Na niveau où ils allaient. Lelo bande ko mingi balobaka oh mobali soka atamboli mabe nde salaka ke non mobali akoma na prostate o mobali azobima na basi ebele osalaki akoma na prostate eza na bandeko mosusu babima na basi ebele type bakufi batikali kobela maladie wana prostate. Voilà, naza besoin na profiter place wana parce que cause ya prostate ezalaka nini oyo ekoki kobenda prostate na nzoto ya mobali prostatique donc lokola ezali maladie j'allais dire ezalaka nini soki okoki ko expliquer na bandeko baba mais ko comprendre mais pour na ko éviter prostate je pense que ba numéro oyo ezana na se bato ba benga pour que yo o solo na bango lelo cause il y a obiso tozo benga maladie prostatique wana ezalaka nini cause ya prostate premièrement ezali infection infection yango bandeko il faut basala très attention na infection. OK. Lorsque au commune infection, il faut faire très attention parce que le même infection, il y a un mutation de tribu hormone. Le même infection, il y a un de mutu ezokendeko pour ça la inflammation à prostate. C'est-à-dire mobile temps à Jésus avancé de 40 à 50, prostate c'est soit qu'à volume. OK. Et soit qu'à volume, on a des volume moko naturel. Et soit volume moko naturel. Maintenant tant on infectieux continue à katinango et ça li que non et bakisi yango volume wana eza sous volume naturel te comme volume ya maladie. Voilà. Et comme ko empêcher ko étouffer vessie pour que masuba ebima lisusu bien te. Mobala comme na difficulté ya osuba, comme na difficulté ya osala la relation sexuelle, comme na difficulté ya nyonso. Comme la difficulté. Donc, cause principale wana eza infection. Il faut éviter infection parce que le même infection tant que zokota ils ont détruit les os là qui non ti kunande ko provoquer cancer OK. Provoquer cancer. Il faut premièrement éviter infection. C'est pour cela que mingi babasaka trop que non basi belé yango nezo provoquer maladie à prostate wana. Or mutu akoko tambola ne peut bien zotambola mo simoko mais moi souvent soka zotambola mabe aux infection. OK. Même na usage auto zo utiliser ba so ba douche ba toilette mutu ako recevoir infection. OK. Ako recevoir infection. Et ça siko que non akutana na médecin oyo azali approprié oyo azana ba kisi oyo ezali approprié pour na maladie wana ko traiter infection. OK. Ya ko traiter infection. Et ça te que non mutu azobela infection ozwi ki hémorroïde opesi. OK. Et au ça nini ekutani na maladie wana te. C'est-à-dire pesa mutu kisi na maladie oyo azobela pour que traiter pour que lobby est causé ba makambo ebelete. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous allez nous excuser, mais aujourd'hui tolobelaka justement des points tolobela o etali prostate na o etali faiblesse sexuelle. Le reste ya ba nini monsieur le docteur tolukamwe to kinango petit à petit pour que les enfants de Dieu ou bien bandeko nyonso bazo libaku ya kolanda biso ba bénéficier vraiment na oyo ezali lokola ba orientation Oyo, docteur Azoko Pesabiso. Maintenant, nous allons passer à Oetali, faiblesse sexuelle. Vous avez compris, le docteur a bien dit, il a bien épinglé sur ce qui concerne ma kamotali prostate. Papa, maman, comment constater que non, papa, banananda, signe oyo ezoko se manifester na kati ya nzoto na ye ou bien yo moko ozo constater que non signe oyo ezoko manifester na nzoto na yo, n'hésitez pas, numéro ya ngwana na se, appelez sur ces numéros bokozwa solution ya oyo zanango. Vous savez que aujourd'hui il vient encore de révéler encore une fois que ce que ozali na infection o na kati ya nzoto na yo ezali ozana 1000 possibilités il y a koluka lisusu ko pesa moi si zemité. Vous savez qu'est-ce que ça donne dans un couple lorsque ozali lisusu à mesure pesa moi si zemité. Parlons un peu de ce qui concerne l'impuissance sexuelle. C'est quoi d'abord l'impuissance sexuelle et cause nango ezali nini? Merci. OK.
Merci papa. Donc bato bandeko mingi basalaka moi erreur moko ya ko confondre impuissance sexuelle na faiblesse sexuelle. OK. C'est-à-dire impuissance sexuelle, toujours belle impuissance sexuelle lorsque oyo mobali sexe na ye ezote les malisusu te. Ezo sala lisusu elo côté. Wana déjà impuissance sexuelle. C'est alors que mobali a commis impuissant. OK. Ba cause nango ezanini. Lorsque mobali a commis un problème il y a azospermie. C'est-à-dire absence de spermatozoïde dans le sperme. Oui, ça c'est la question reproduction spermatozoïde, il y a spermatozoïde et ça la souté et kati. Et mobali akobando komona sexe na ye ekomi kokonda, ekomi ko perdre taille nango na volume nango. Et ça perd de taille na volume. Et c'est alors que ekomi impuissant. Au moment que asa sous na mesure que non a se pelisa maman comme ko pesa ba raison. Oh dans sa boy. Et moral les anga okufa. Donc ba raison moko azo pesa ba raison belé. Oh azo bossa na ke na ko pesa ba raison belé et ko sala que moi si na ye akid maye libanda libala na ye ekufa. Maintenant la faiblesse sexuelle, tant que mobile a un problème il y a faiblesse sexuelle, c'est-à-dire comme le problème il y a oligospermie. Oligospermie est la quantité à mouki spermatozoïde. C'est-à-dire spermatozoïde perdre qualité na quantité na. Et comme léger et comme maï. Tant que comme maï wana et comme ma précoce, ce qu'on appelle éjaculation précoce. Mobile a téléminaye accueilli donc vous méritez na moins de secondes à éjaculer. Donc on éjaculer pour que forcer ya ezoya lisusuté. Tantôt ekoko ya nata moko ya mulai, tantôt pe ekoki ko yate. Et mobile bongo azana na difficulté ya opesa mo système parce que spermatozoïde na ye eza mukie eza pe na qualité moko bien te. Et wa komona ngo eza mai ndeko aza na problème wana ozela te et même une étape ya azospermie pour koma stérile. Donc tant on a constaté babiloko wana ba produit eza très efficace pour la ba awika pour na spermatozoïde yango yo o bozomona deka zala concentré na musalo sala oyo ya poussière olobi o nini awika ezali pour na kisi ya spermatozoïde pour na ko renforcer pour na sa spermatozoïde poussière nango yango yo awika ya poussière nango bandeko basali banda na tindela bango ya poussière na pesi bango formule bakosala po babimisa yango ya liquide boye. Donc azomela ezosala reproduction spermatozoïde nezobota. Tozana kisi oyo tobengi na kombo ya uku force. C'est-à-dire ndeko azana problème ya faiblesse sexuelle ou azana problème ya impuissance sexuelle. Donc kisi wana eye pona ko réparer ba problème wana. O ozana force moko te oui. Oh moi si na yo akima yo parce que force na yo ezalaka lisusu te akomi ko découcher papa solution yango ye docteur Ahmed ayeli yo solution oyo ekosala ki ntango yo kozwango okozwa solution na couple na yo moi si na yo ndomona mobali mususu te na mokili à part yo parce que eza solution au docteur Ahmed asali ba recherche pendant batembele pour bimisa kisi oyo donc ntango kozwango okomona ke okozwa solution nango bato bazwi babeti lisolo nango et kalaté nazwa annoncé docteur Ahmed kombo na ekozala affiché partout dans le monde parce que non sala musala te pona gagner mbongo na maboko bato mais nazo sala musala pour sauver ba vie à bato musala nanga en plus na sauver ba vie à bato de troisième na gagner connaissance na sala ba connaissance na bato nyonso partout dans le monde lelo te lobité docteur Ahmed akosala tour na ba pays nyonso ba kisi nezokende maintenant so na sala musala mabe balobaka ngomba na ngombe kutana te mais bato bakutana. Voilà poto le kananu te je suis intéressé na oyo bengi beka ozoseka to sala mambueza sérieux ils ont traité il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladie il y a faiblesse sexuelle na impuissance sexuelle. J'aimerais savoir en fait na unku force nanu unku nanu za na monoko nini force déjà to yebi ezali makasi est-ce que na kati otiaka ba stimulant te oyo pe kaka bino na bino nde bolobaka ete ba stimulant na ekoki pe ko détruire nzoto ya mutu ba produit oyo otiaka eza ba stimulant ou bien ce sont des produits naturels? Ce sont des produits naturels. Parce que nous sommes des produits naturels. C'est-à-dire, médecins traditionnels, vous comprenez bien. Médecins traditionnels, ils ont bandeli ya bakisi nyonso oyo tozomona lelo.
parce que même stimulant wana pour que babimisa yango bongo ce sont des produits traditionnels bazui yango bazui ba produits chimiques balambi yango babimisa yango comprimé ba mati dose yango comprimé. Donc na traditionnel na médecine traditionnelle il y a tout parce que banzete nyonso zomona oyo ezana ba pouvoir nango ezana ba pouvoir nango ya ba sorte ya ba maladie nango oyo tretaka ezake moto o ayebi kasa ayebi nzete ayebi misisa ayebi écorce ayebi ba puissance pouvoir oyo ezana kati ya ba biloko wana ndako yeba ko bimisa ba kisi ya ba sorte nyonso oyo ya kisi nyonso oyo lelo bandeko mingi batilisaka kisi moko babengaka na kombo ya ankoro yebisanga pardon kombo na ankoro okay. Kisi wana ankoro ce sont des produits traditionnels ce sont des produits traditionnels maintenant tala kisi ya poussière apamba ezopesa kimobali force ezopesa puissance na kimobali maintenant est-ce que ça ba stimulant ya mundele non maintenant mundele tonga moni eloko wana akoko bimisa produit moko wana na kati akoluka asala étude ya nzete wana ya kisi wana eloko nini pouvoir nini eza na kati ya kisi oyo pour que a mélanger on a ba produits chimiques pour bimisa ngo ba kisi mususu voilà lelo docteur Ahmed Azo ya appelle ya ba médecin belé et voir même libanda bazana posa ba yeba docteur Ahmed formule ni nazo sala pour bimisa kisi spermatozoïde voilà tozana parce que zali ba deux aspects auto sur la lelo le reste on a to bombeli yango bandeko balandi par rapport tozo kende des séries en série par rapport il y a ba émission obiso tozo ko sala to fandi pena lelo awana otali prostate nam faiblesse et impuissance sexuelle voilà siko bobeti mboyo faut lukape moyen osombela papa ou coup force osombela papa ou coup force sinon ba mabale belé ezokufa pona kozanga kibobalicité oyo nzoto soza malamu te bobeti mboyo papa akozala na ye na tina te akozala na ye lokola photo na ndako voilà mwana mobali akoki kosala ndenge nini ou papa akoki kosala ndenge nini pour avoir ces produits pe aluka moyen azongisa ki mobali na ye oyo mama akoma kotala lokola télévision na ndako oui etango ko akopasser akobenga nano premièrement il faut na ça la consultation voilà nayeba niveau nini oyo problème wana ekomeli OK donc tant na koyeba problème wana na koyeba kiazana na problème à spermatozoïde c'est-à-dire il faut na pesa nanu ki spermatozoïde akomela ngo nzela moko na oku force c'est-à-dire tant azomela ki spermatozoïde azomela ki sa force ezoboti sa spermatozoïde ezopesa na force ya peni donc tant aussi ce traitement na ye azongi na force moko extraordinaire donc azogumela pe tant ako éjaculer akomona que quantité ya spermatozoïde pe kilo ya spermatozoïde ou akobimisa à comprendre que non spermatozoïde ezalaka na problème sikoyo ekomi na tango bengi bandeko nyonso o bazolanda o azana posa ba produit docteur Ahmed azo traiter ba maladie ebele azo traiter ba maladie ebele lokola moko docteur maladie ni na maladie ba maladie tozo traiter ezali lokola ba diabète tozo traiter ba infection nyonso parce que tozana ba type ya ba infection tellement ebele toujours traiter par problème à la stérilité, la faiblesse sexuelle, l'impuissance sexuelle, la gastrite, mauvaise haleine de la bouche, épilepsie, bandeko bazana problème il y a hémorroïdes, ils ont la interne ou externe, tous en a problème il y a hypertension ou hypotension, toujours traiter par problème il y a goutte, c'est-à-dire comme un problème il y a cirrhose de foie et comme il faut vimbisser makolo et comme il faut vimbisser makolo, toujours traiter par maladie locale règles douloureuses bandeko basi au bazan problème à règles douloureuses règles ne sont troublées ils ont changé ba date soit ils ont sauté soit bloqué la trompe bouchée toujours traité yango ba problème à cancer des seins cancer à l'utérus toujours traité ba maladie tellement ébélé bon na cabinet à docteur Ahmed maladie o traité kate azoka mbongo nango te donc ba maladie lokola bambasu ba maladie nzoko docteur Ahmed a traité kango te donc wana nazalaka clair ya koloba keno nazwaka mbongo ya maladie oyo nga na yebi côté tango parce que na yebi que tant na ko s'engager na traitement oyo na ko échouer te parce que na lukaka beaucoup plus témoignage et que ndebele que ezala ba rumeur escroquerie et si lisaka valeur à moi parce que zaka ndeko mo abengi tant ndeko moko abengi boye oyambi boye
dans le cas nanzela docteur Kingani dans le cas na comprendre que non ba grand et belé ba grand et belé ba leka nanzelo nga na leka mais na comprendre que ba grand wana ba leka nanzelo nga na leka ba grand wana ba futa voilà tozaka wana parce que ba dongolomi so ba kozanga te mais ce qu'on peut ba zebele to mona bango mona ba ye na ba mai mobo na ba bilo mobo ba vimsa pe ba papa na biso ba mabumu na ba poto wana ebele pe lelo ba komma ko regretter ndeti o lokola to lobela o etali o ku force oyo pour papa à se sentir que azongi ye pour à se pelisa maman na ndako il faut asilisa ka molangi oyo nyonso tatai nango yango wana papa il faut asilisa yango après abandi ko se sentir ba effet non abandi ko sala ngo melango a senti déjà ba effet aso melika ka a senti déjà ba effet parce que zo tambola na spermatozoïde et kota ezo kende na place nango OK ezo kende na place nango azo senti ba effet chaque jour azo melango ti aussi lisango atikali sko bongo. Voilà. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur la chaîne émission Ezoleka. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Beka, on a déjà pris 25 minutes déjà. Voilà, c'est plus de 25 minutes, mesdames et messieurs. Nous allons continuer à expliquer où est allé prostate, où est allé faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, besoin par nabino. Bomoni onyo sezali awa bakisi o ezali po nabino ba papa, ezali po nabino ba maman, ezali po na ko soigner banzoto nabino. Ici nous faisons rien que notre travail. Notre travail c'est d'aller vers batu oyo to zeli bino to tcheli bino bango awa pour vous soigner, pour vous aider. Ebele ba mabala ekufa po na ba pour na impuissance sexuelle, pour na éjaculation précoce, pour na union et tali ba faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, docteur Ahmed a memé libino solution pour na etali ba oyo eza kota lema oyo ezo salema lokola faiblesse na nzoto na bino ya kimobali batu basala ndenge nini docteur Ahmed parce que le lot aux temps ebelete ezali introduction au to kotisi batu mbala simane to kozwa pena to détailler makambo ebele oyo to tie bakisi o likolo ya mesa batu ba comprendre nini pona etali prostate na faiblesse sexuelle et impuissance sexuelle. Merci mingi bandeko o bozolanda et problème où est la prostate il faut comprendre que non prostate est un organe et tant que comme maladie et comme prostatique prostatique c'est-à-dire ils ont trois types hypertrophie infection prostatique et cancer il y a prostate on est ça problème il y a prostate tant que on est déjà massou bandi ko bimalisu soubiente ils ont déjà moins quoi signe aux l'action que non prostate ils ont un débit et comme une infection prostatique et comme un cancer il y a prostate pour na bandeko bazana ba impuissance sexuelle tant que déjà moni sexe na bandi ko perdre taille et comme ko perdre taille il y a déjà que nazo que une étape il y a spermie ou ils ça là que non peni nanga et kokoma impuissant et pour na bandeko zo mona que non aux suka kaka na coup moko yeba déjà que non au commis un problème il y a faiblesse sexuelle ce que zo continuer et ko sala ke et ba ko provoquer le yo ba faiblesse sexuelle ya makasi comme ko sala éjaculation précoce et là comment on a bisaka bande ko balandi tant qu'on remarquer déjà le wana luka ozwa kiss ko forcer sous ndoto te parce que eza lokola monteur ya mutuka tant que déjà eu problème tant que zo forcer ngo ezo bota ba maladie belé voilà ko luka ko bota ba maladie belé te na nzoto po e compliqué yo parce que tant que zo ko forcer ngo yeba ke wana eza msisa ezo provoquer ba maladie msusu eza na maladie moko to benga varicocèle ce qui est taqué déjà msisa ya ba testicule et comme ko empêcher et comme quoi empêcher transport il y a spermatozoïde pour bimana peni et comme quoi empêcher docteur Somoza au masque kombo wana pour biso na YouTube des fois il y a des mots il y a des termes au YouTube comment ko bloquer biso na soit oko ba no benga ngo chombo pour na faciliter bandeko donc ko comprendre et permettre donc spermatozoïde et les cas donc na kata chombo na biso et que ça là vraiment bien té donc ndeko a un problème au nyonso ko lukate même ba chombo o to sali la katongo si li charge
donc etika na charge amke yo lukaka kofina ekangama ekangama c'est-à-dire tant chombo déjà monique non et simba lisute comment kende comment kena aussi la charge luko chargeango charger ekangama pour que lobby obandolela kena bapele ekotate parce que chombo so ekangama bapele ekotate voilà et ça que yo raté appel ya moi so lingaka akeo bengane mobile mususu ekozala vraiment passe na ba couple bandeko babalani o bazana problème ya kobota Dr Ahmed azali disponible baki seza wana okozwa Nzambe atia loboko parce que en dehors à musala au papa nazali musala Nzambe je suis un prophète et nazali église évangile de l'Éternel ezali nangalima donc nalingaka beaucoup plus ba ami Nzambe tangu baye parce que eza na médecine traditionnelle 600% na koloba 70% eza bato baosala Nzambe te ce sont bato bazo mélanger makambo na or na kati ya banzete eza nango na ba pouvoir nyonso ça il a juste ba pouvoir nyonso eza na nzete kolukate ko mélanger ba bloc mosusu et Dr Ahmed azo traité bato et Nzamba atia déjà loboko na kati ba kisi o parce que bandeko déjà bazozwa Nzamba azo tia loboko ba témoignage ezo ya ebele et ba cadeau pe ezo ya o déjà na yambi cadeau moko ya veste oyo ezoya et na yambi cadeau mususu ya TV tellement ebele TV ba foot ba montre ba nini donc eza ba bloko oyo ba tozo féliciter nga nango par rapport à musala na ngai yango ndezo sala courage nanga ezo sala kinaza na assurance ya koleka liboso na bino ya koyebisa bino boye kino na cabinet na ngai tango yo zwi kisi na ngai okozala jamais déçu. Vous allez jamais décider. Ba charlatan baleki ebele. Ba charlatan baleki ebele. Donc kolukate oko isama pom oyoki keno mutu wana osala kombo na kini. Osala kombo mais na senango musala malunge zate. Dr Ahmed alobaka muke misala nende lobaka. Bandeko bayebi ba monde bazwa bakisi bayebi. Bayebi keno tant o kisi ya Dr Ahmed lekaka etikaka bilembo. Etika bilembo malamu o izosala keno lelo nazwa partenaire moko na France oyo papa Alphonse aza juste na Paris côté à Saint-Denis donc ndeko akobenga kozana posa numéro na ye donc peso numéro juste so ba collier combien pa na ye au livrer yo colis na bo pété ozongo na facilité au mona keno Dr Ahmed azosala msa moko sérieux donc soki pe olingi keno bandeko no moko aza awa azobela papa na yo mama no aza na problème ya tension aza na problème ya estomac gastrique tinda ye na cabinet na lemba foi na venu le bef numéro 17 akoya akozala jamais déçu akozala jamais déçu okomona ke na ko traiter le papa na ko traiter le maman ba maman o bozana bana awa zana problème ya épilepsie tozo traiter na 7 jours donc otindi mwana na yo okozala okomona ke non akozwa solution na problème oyo ezotungisa ye Dr Ahmed azawana pona mutu nyonso partout dans le monde donc partout dans le monde ba produit ya Dr Ahmed ezokoma il suffit ka yondo obenga opposé ka na yo osali commande na yo et ba kisi na yo ekokomela yo Dr Ahmed akolandelo nazalo kwa ba docteur mususu te pona benga bango ba docteur commerçant c'est-à-dire atindeli yo kisi esili pona ye na yo esili wana ekabwani wana c'est-à-dire asali commerce na teki ba kisi na ye moi landelo ezate mais je suis médecin o ya landela ka na lali na lamuki na bengi papa omelaki kisi effet nini esali effet boye normal kisi esala rabongo et ce que ça effet o eza contraire non kisi wana komela mote parce que effet wana esali eza bongo te continuer kisi boye donc en même temps na sali kisi oyo ekoko remplacer wana na tindeli yo ekomeli yo donc Dr Ahmed azolanda ti oyo malade akosilisa kir na ye na tindi ekende salisa examen zonge pa ba docteur na yo salisa examen concernant parce que bandeko poto baza vraiment modernisé donc bango 3 mois 2 mois ba kendo ça c'est examen ba contrôle et tout ba contrôle wana voilà Dr Ahmed aujourd'hui on va pas kozwa bandeko temps ebele numéro de téléphone pour que bandeko ba luka ko joindre yo pour que lobby lisusu tokoya tokosolana bango to pesi bino rendez-vous que chaque semaine bokozwa bokobanozwa Dr Ahmed na ba chaîne o bozolanda ye une façon to contribuer ya na banzoto na bino ya ko apporter les bino en plus bandeko basala ndenge nini pour que bazwa yo oyo omoni que ici on n'a pas eu le temps
ya ko expliquer bino ya ko pesa bino yango, vous allez appeler le docteur Ahmed na numéro o azo pesa pour que azwa temps ya ko consulter bino. Vous savez que c'est un travail eza pour nzoto na yo oyo alingaka nzoto na ye azwa kaswa nzoto na ye parce que santé ezakana prêter. Docteur Ahmed, vous avez la parole. Merci papa. Donc ba o nyonso bazana pour ça docteur Ahmed. Numéro ngezali plus 243 89 97 78 138. OK. Donc, plus 243 89 97 78 138. Donc numéro wana eza numéro ya WhatsApp. So ko benga appel normal to OK na WhatsApp, même si okutinga ligne te poser kana yo, docteur Ahmed tango ko akozala connecté à répondre yo na ba question nyonso oyo ko poser pour que ayeba bokononi nezotungisa yo et na niveau ni nekomi pour que ayeba ndenge ni na ko soigner yo pour soit guérison na problème ezotungisa yo. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi. T'as dit Ngala pas de recevoir le docteur Ahmed Oyo Azali Mukambi à cabinet à l'âge du 2002. Voilà, Oezwami Bongo na avenue Loubef au numéro 17 na Lemba Foire Kuna Bisika Boni docteur Akambaka Moussala Oya Malamu Azoko Sala pour na traiter Banzo Tonabino. Soki bo sepeli na émission bo pesa merci na mona mboka Beka parce que c'est lui qui était derrière la caméra pour na ba image Oya Malamu bozo komona. Un grand merci à toi Yamse Yambe Mobali, il y a Moisi Naye Yamse Yambe, un garçon sérieux bien que papa Atabazuba Kato Makolote. Voilà, un grand merci aussi à Dada l'International, un grand merci à Vision les Kandi Mabia Lancel Memotona Yambo, un grand merci à Maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary Bo Panza Sangoke Awa, des solutions à Yamibali et Zoko Zouama et pourquoi pas à Diran Makaya Belom, biso continuer comme ça la Moussala Nabiso, Nzamba Zalanabino, Tokutani semaine Oyo Ezoko Ya pour un numéro Yassika avec le même invité. Nzambe Abate Labino. Merci beaucoup.